masolo na fato betango. Voilà, toza na masolo fa bazongisa. Kasa songo c'est bon? Oui, on le sait. D'accord, c'est presse. Tochaki limite bisika boyebi tozongi les groupes. Son Excellence, le budget, la police, la pépé, ah Djambi. Sécurité, maître Ninja, Sunga Biso. Les commissaires supérieurs adjoints. Le protocole demande votre autorisation pour débuter la cérémonie. Merci. Parce que c'est là qui va pour Zamboka. Donc on va passer la première position pour que le Seigneur nous pourra la direction. La mémoire est wapi. Nous pouvons sur le Mabiso, Zamboka, Otozali, peuple, Tozazela, Polo, Kokamba, Nabango, Poète, Congo, et Kemeli Bosso. L'Assemblée de Zamboka, pour recommander, Seigneur, cet événement entre tes sentiments. Maloba tozala justifié, Maloba aussi tozala condamné par rapport à l'Ilobani. Donc tosengi no nzamba bomwe, tika wali koloba ma kolo esanga un pas encore kolo. Ekumisama. Assemblée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, de ma communauté Assemblée Liboué. Amen. Merci. Bana Masina, Bana Chine Populaire Mbote Rabino, Bana Kimbaville, Mbote Rabino Makasi, Bana Kinkole, Bana Tokota, situation, Yaba infrastructure, Ndenge Tosi Tosali, Wuta Tozoa qui vit à Kinshasa, Pe Toya Okota Susu, na ma projet. Oyo tozali nango na kati po na commune ya Njili, ya Masina, ya Kimbanseke, ya Nsele pe ya Maluku. Mais tokoloba pe misala oyo tosi tosali
na bakomi misusu pe misala oyo tokosala lisusu. Masolo ezali carré, masolo ezali somo, pe masolo yango pimbo moete. Alors, tokobanda lelo na situation ya Kinshasa. Boyebi ndenge tozwaki vide na mikakatano na banyongo. Covid pe eye kokotisa biso mbilinga mbili. Malgré tout, tomeki kosala mosala oyo emonani. Bato baza kosepela na yango, mais badongolo biso pona bango ata bosali ndenge nini mitema na bango likundu makundu mikutema na bango ndoki susi na bango eza kaka moko tolongwa bango baya mais botuna nanu bango ba oyo bazalaka liboso utakala kobanda 1960 basala nini pe biso tokoloba lelo oyo tosi tosali na 2 ans ya pamba na 4 mois ezali ebele gouverneur moko te atikali kosala yango pe tokoloba na bino oyo tata mokonzi ya ekolo asi asali na 2 ans et 1 année ebele. Malgré situation économique difficile liée na coronavirus. Ebele, mais sengeli boye bayango, lelo tokolimbolela bino yango. Fati bien. Alors, situation nek boyebi, tozu Kinshasa, tokuti banyongo, tuku meke. Boyebi na Kinshasa, na Congo na biso. Tozali 80 millions d'habitants na kati ya Congo. Na Kinshasa, tozali 15 millions. Ce qui toke na ba élection présidentielle, c'est-à-dire 80 millions de Congolais bakoki kokoma président mokolo moko na mbala moko te. Moto na moto azela tour na ye. Mais baza mingi te bakoma ba président. Na le Komoko kaka moko a dû 5 ans. Pe bakoki ko renouveler sous 5 ans mosusu et sali 10 ans. Donc pour yo moto okoma président ya mboka lokola Congo ezali kaka nguya ya Nzambe. Soki Nzambe te mosusu azali te. Soki Nzambe te mosusu fati ben. Alors sur les 80 millions, nous avons Mikumbusu. Biso, toza Mikumbusu. Toza bato mwindo, pe toza li fier ya kozala moto mwindo. Tolobi, lokola biso, tokoka biso nyos toko ma présidente, il faut totinda moko oyo aza lokola biso, pona kokamba biso. Eza boite. Toponaki Fachi Beton. Yende président na biso mbala pe ya liboso tozwa président ya Kinois yango oyo mbala liboso chance oyo tozwi oyo Nzambe apesi biso tobebisa Fachi ben président na biso Kinois mwana na mwana akoki koloba no voilà ngai lelo nake na campus nakende kotala chambre nini babotaki président. Et d'abord été obeti inde ligne 11 au comité de la clinique universitaire au lobby ont visité chambre oyo babotaki président pe otali yango. Ezali eloko motuya na banzi mikokoya ngai moko na okende na ba journaliste ndenge bazali boye tokende ko visiter chambre oyo babotaki mokonzi na biso ya mboka oyo ala okamba biso Fachi ben esengeli toyeba pe ye moko asi azwi mokano ya kobongisa clinique universitaire
nyonso mobimba na yango ekoma ndenge ba clinique oya poto ezalaka. Eza esengo to esengo te. Donc malembe malgré situation difficile ya coronavirus mais mikolo yo kita ya mboka ekoli ba recette et mati tata mokonzi asali effort mingi pour na ko régler makambo ya corruption et comme kosila ba recette ya mboka kita ya mboka e bani ko mata et ko permettre biso to créer ba richesse bato bakoka kozwa misala mboka ekoka kotongama na ndenge ekoki Kinshasa na biso ebonga ba train ekota bato bali ya malamu ba papa na ba mama batinda bana na bakelasi bana bakende kelasi ya mikolo nyonso ndenge tokoma leloyo na gratuité pona bana nyonso esengo te Fachibe lelo tata nyonso mama nyonso akoki kotinda mwana na ye na kelasi sans à se soucier que na kofuta minerval ndenge nini pambate président de la République tata na biso Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya Congo azwaki mokano ya kosala gratuité wana eza kosalisa biso ba parents pe bana po ete bana lobi bakokoma na esika na biso mpona kotombola mboka tata mokonzi ya kosala biso mpe nsima na ye tozali koservir ye po ete mboka ekende liboso. Eske moto mosusu akoki kowuta soki wapi aya kolinga mboka na kolinga moko koleka moko eske ezaka nde wana kaka moto oyo biso tomoni esika nini ye abotami esika nini ye akoli na bizaleli mpe ya ye na bizaleli mpe ya bapara na ye tolobi oyo biso toyebi aza lokola biso totya ye maboko yango wana bomoni ngai ndeko na bino Ngobila Mbaka Gentini naponaki nakota na union sacrée Fachibe nazalaki na choix ata moko te choix ezalaki kaka moko ya kokota union sacrée mpo na kotia ndeko maboko mpe nalobi boye na koservir ye tina suka lokola serviteur mais mingi lokola mwana oyo akoservir papa na ye serviteur akoki kotrahir yo mais mwana mpona atrahir yo ezali mpe mwa pasi Fachibe alors situation ya mboka ezali kokende malamu barecette ezali komata situation ya finance mboka ekoli na bandi boyokaki ba réserve il y a plus de 3 milliards de dollars ba réserve de plus de 3 milliards de dollars ezali na banque centrale Fachibe ba réserve wana ekokola lisusu tokomi na 3 milliards mikolo koya tokokoma na 5 milliards 10 milliards 20 milliards kino tokosa 100 milliards malgré situation ya mboka ezalaki na pasi ebani komata esengeli biso bana Kisasa to continuer kosoutenir tata mokonzi po mosala oyo esesalami mpona encadrement de recette ezali déjà mingi mpe ekocontinue na situation oyo tozali na yango ya kotonga mboka mingi soki totali na misala oyo tosi tosali na kati ya Kinshasa
Nakati ya Kinshasa tangu tozwi mboka Kinshasa na baboko tokutaki banyongo ebele mobulu epai pitopale totali tomoni mboka mabulu makasi zando ya monene mbindo salite makasi totali situation ya transport totali situation ya sécurité ya bakuluna ya bashege totali mboka ezalaki na krik ezali kokende malamu te tozali état de lieu totali situation ya bambouteillage te kotala bato mingi balobi embouteillage ezali kaka mpona mabulu bato misusu balobi susu embouteillage ezali mpona courtoisie routière ezali te baza na raison na bango mais eza kaka mabulu te ezali kaka courtoisie routière te ezali mpe na problème ya banzela oyo banda indépendance banda tozwa indépendance na 1960 ti lelo ça fait 61 ans banzela biso moko tosali te kaka oyo mindele batikela biso na 1960 batikela biso batrain lelo oyo train ezalaka te babus ezalaka ebele basociété ya transport ekufa kaka sikoyo tata mokonzi auti kosomba plus de 300 bus pona Transco pe misusu ezali lisusu koya alors tolobi boyi lokola banzela oyo tozaki nango tant tozaki indépendance na Kinshasa tozaki kaka na 400 000 habitants lelo oyo tokomi na 15 millions d'habitants kaka na banzela oyo tozwaki alors que banzela wana ezalaki pona 500 000 habitants. Il faut peut-être qu'on atteindre 1 million d'habitants en attendant Bassara Banzela Moussous. Mais le local avec les mêmes zéla, Tokomi na 15 millions d'habitants, Banzela et Bexamité. Banzela Oyo, Bassaraki, Pona Bamituka, 100 000 Mituka et Tambola, et commis na plus de 1 million de véhicules. Et dans le Tambola, dans la ville de Kinshasa. Chaque année, nous avons enregistré par immatriculation plus ou moins 120 000 immatriculations par an. Bami tukanyo swana ekotambola ndenge nini na banzela oyo tozala momuke. Yango wana tobaki tokozala ba avenue les routes transcommunales. Tozala les routes transcommunales. Tobanaki na avenue de la paix. Oyo ezali na de bonhomme. Ezali na de bonhomme. Kobanda de bonhomme. Ekoti Matete. Lemba Kisenso pe Mongafula. Tosali lisusu barabara Kikwit. Barabara Kikwit ebanina limité Lemba Ngaba Makala pe Selimbao. Tosali lisusu kosala avenue Elengesa. Kobana Kasavubu, Ngiringiri, Kalamu, Bumbu, Makala, Selembao, Ti na bypass na commune ya Mongafula. Fatibe.
Moi, discipline, écoute à côté. Discipline, s'il vous plaît. Faites-tu bien? Faites-tu bien? Yamouana, Tozali Kosala, Misala, Oyo, Nano et Salamate. Tozali Kosala, Père, Balabala, Mombele. Balabala, Mombele et Bandi, na rond-point Yolo Médical, c'est-à-dire la commune Yakalamou et Koti Mombele, donc na limité et Koti Ngaba, P et la Robima, na Lemba, na bypass. Donc Banzela Oyo, Bato Basma Bosa na Bango, Bakota Bienga, ya Kinshasa Kin Kiese, Babosani ke Tuzwaki indépendance po ete totonga mboka tobandi kotonga badongolo miso bafungoli mitema nango ya likundu miso na bango mavondoro matoi na bango kikalungu susi na bango eza kaka moko to échoué mais soki moninga azui voisin il faut accepter et non arrêter bango comment soki moninga azui il faut aller jouer biso pe to échoué to ebi échec te boki yango échec to ebi yango te yango wana na misala toza kosala na ba station d'épuration ya mai na embellissement tozali kosala na ville ya Kinshasa oyo tozosala na Limete toza kosala na centre-ville na Gombe tosi tobandi kote ya Masina tokokota mpe Njili Kimbanteke Ntsele Maluku partout po ete Kinshasa ezongela kitoko na yango oyo tozaka na 1960 badefi ezali ebele awa tozali na quartier ya Njili Sainte-Thérèse boyebi ke nabeta bale awa boyebi yango nabeta bale na terrain nayaki na ba 16 ans 15-16 ans alors terrain ya Njili oyo ezali terrain moko ebimisa bajoueur to batonga bandako na bango eza mpona bango na terrain eza mpona bakinois nyonso bato bauta biso nauta Lemba tobeta bale ya bato bauta Manga Fula baye kobeta bale ya bato bauta Gombe baye kobeta bale awa esengeli to protéger terrain oyo ezali kaka mpona bamiting te tata mokonzi apesaki promesse tokotonga stadium awa na Njili na Sainte-Thérèse ekotongama ndenge nazali koyebisa bino lelo oyo naza kotala bino na miso mpe naza koloba boye faci ben terrain oyo année prochaine tokotonga yango mpe toinaugure yango avant mandat ya tata mokonzi esila totongi yango toinaugure yango mpona esengo ya bana Kinshasa nyonso ezali terrain moko eza na motuya mpona biso nyonso bayeba bato nyonso oyo batongi nzinga ya terrain ya Sainte-Thérèse esengeli bazwa biloko na bango bapakata pamba te tokobuka bandako nyonso oyo batongi yango de façon anarchique il faut ebukama bana Masina bana Chine populaire bazali awa bana Chicago oye bana Masina oye nayebi ke boza na susi
ya balabala Mata Nkumu. Les apprêtés. Bozana souci ya balabala Seb Congo. Bozana souci ya réhabilitation ya route Roi Baudouin, Bolenge. Bozana souci ya balabala Kulumba. Les apprêtés. Bongana wesa mnoboy. Balabala nyoso. Toza kosala yango. Toza aussi sa Kulumba mikolo to bandelango. Pe tozali pont ekouta Kingabwa ekoti Chine populaire ekoti Chicago esamote Fachibe toza kosala pont ekoyela Kulumba pe tosilisi balabala Kulumba ekorelie Masina na Kingabwa. Baranjini, Lelo Tozali, le 8 octobre 2021. Avant, avant Baranjili, Banjilwa, avant Tosilisa, mois il y a novembre, Tozako Banda Sekobaf. Avant Tosilisa, mois de novembre, Tozako Banda. Avant Tosilisa, mois il y a novembre, Tozako Banda, Sekomaf sur 15 km. Au lieu, il y a Macadam, ma étude, en cours, Tokote Yango, béton, Oyo, Egumela, 50 ans. 50 ans, Sekomaf. Fatibé, il y a un appel, Ezengeli, Totia, Balabala, route, Sekomaf, Totia Yango, béton, na béton. Banjilwa Oye. Nanjili, tu vas réhabiliter le sous-sous. Usine, il y a traitement, il y a maille. Dans dossier à usine, il y a traitement, il y a maille. Banjilwa et Belé, Nabana Massina, Bana Chine populaire, Chinois, Bana Chicago. Barozoa misala mo ebele parce que le programme na biso Yakin Elenda balabala oyo ekenati balabala maître Koke ezali ko salema pe na programme na biso ya Kinshasa Bopeto tokozwa mwa bana njili ebele penza makasi parce que ezali programme moko oyo toza kosala na Union européenne po ete tokomisa Jili Beto Koleka Beto Baizine Ekota Basekomaf Esalema Banzela Esalema na ndenge malamu nakozonga awa lisusu pona botuna ngai makambo lobaki ezali lokola ngai nayebi lokuta te nakoyesa bino tala makambo tolobaki Sekomaf yango oyo eza kosalema nzela ya maître Croquet yangoyo eza kosalema usine ya traitement d'eau yangoyo ezali kosalema pe tokotambola biso nyonso elongo réhabilitation Fachibe tozali na réhabilitation ya avenue Nwemba ezali kosalema parce que nakoloba mingi te pamba te bino boyebi finance ezalaki mbilinga ezalaki mobulu mais mikolo oyo bambongo ekomomonana na niveau ya gouvernement central
le gouvernement central soit azui a coupé ses biseaux moi ndambo pour tout ça la balabala oyo na woti kotanga awa. Alors côté à Massina de na woti koluba défi ya monene oyo tozali na yango ezali balabala kulumba to kangisa pont to paka pont euta Kingabwa ekota Chine pour na aussi embouteillage et soki mbule beti car pont moko o tozala ngo yango sur la rivière Njili na boulevard Lumumba. Ce qui pont Oyololo et Boukani to Sambwe. C'est-à-dire moto pour un aéroport et comme Mupulu. Banjilwa na bala Chicago pour voir que des villes et comme Mupulu. Yangwana il faut tout ça la pont mususu ya mibale ya monene pour être tout désenclavé Massina, Njili, donc bref, tout désenclavé, Tchangou. Bala Tchangou, oye! Bala Tchangou, oye! Voilà. Vous allez sous Nengarabaki. Construction et avenir, il y a maître croquet. Bana Njili, Bana Tchangou, vous allez former. Pour intervenir pour ça misala na balabala wana balabala mi balé wana oya Njili aménagement il y a esika tozali oyo na place Sainte-Thérèse construction pe ya maison communale ya Njili il faut esalema projet oyo tozali yango ya kin elenda oyo ya Kinshasa Bopeto ya collecte ya déchets. Donc on employé des milliers de Njilois, Basi, Namibali, pour Basala Misala na Nenge Kuki. Et Sengeli na Bana Tchangou oye, Banjilois oye, Bana Chicago oye, Bana Nzele oye, Bana Maluku oye, boyebi leloyo na gouvernement provincial ya Kinshasa. Tozali na ba ministre ebele bazabara Tchangou. Na sabino bango, bobo na bango, na olakisa bango tout à l'heure. Tozala ba député oyo batiakanga molunge mikolo nyonso pona balabala Sekomaf, pona balabala Kulumba, pona balabala ya Maître Koke, pona pont oyo ruta Kingabwa ti Massina. Bazali balobel rabino ba député balali wa tozali na honorable Nembalemba Junior akosenga ya pour bometela maboko azali rapporteur ya Assemblée nationale ataka mulunge makasi honorable président Tibalabala te ala maladi yepe ataka mulunge pona mai etali chambre tozali na ministre lelo comme on a Mkufi aza élu ya Kimansek bobetela maboko mingi bobetela bango baso maboko mais tozali na mama boyebi mama mwapi boyebi azali awa bobetela maboko makasi azali Njiloise aza mwana Njili pe asala mwa makambo ebele na commune
ya njili tozali pe na honorable Keita azali awa honorable Keita azamo na chango lisusu azali député alors ndenge touti koloba bato mingi bazalaka na esengo te soki moninga azali bien mais biso bana changu bana njili bana Chicago bana Kimbaville bana Maluku bana Nzele esengeli tozala motema pembe bana ACP oye bana ACP oye ACP ne masolo sikoyo tolobi boye ACP esalamaki mpona kosoutenir tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokosoutenir ye tina ok alors moto moko aya komanipule bino te pamba te bapoliticien ya biso ya Congo mingi bayebi kaka lokuta moninga alongwa ye aya koremplace mais moninga aza élu aza na 5 ans 5 ans na ye soko esili tokei na baélection o baélection ekosalama te me nga na lobi na bino baélection ekosalema bongo balingi nini bamavondoko bavewe bamiso mavondoko bamatoyi kikalu bapoliticien naloba nasakola naza kosakola sikoyo bomoni bapoliticien soki basali baaccord est babengaka population babengaka bango te mais soki bameki mwa tentative na mwa moke soki esimbi te bakoluka population mpo na nini babengaka population te soki bake baaccord est-ce que babengaka population ntango bakenda kozwa bavoiture na bango bamemaka bino na kati bamemaka bino te mais soki bameki eloko esimbi te bake koluka population donc population akoma lokola nde balobaka na français mouton de panurge population akoma marche pied biso bana ntango toboyi tozala bamarche pied ya bapopulation yaka na discours na yo loba oyo yo olingi osalela population tika baninga basala soki basali peuple nde akojuge eza boye te yo ozali politicien olingi poste wana yo moko olingi poste yo moko mpe juge estce ezaka boye ebongi botikela population azala population akojuge à travers baélection mpo ntango bango bakendaka baaccord bake bazosenga baaccord babengaka population bongo bodibodi soki accord esimbi te bokeluka population azalaki témoin population aza kosala misala ndenge ekosalema soki ezalemi mabe population akojuge population ndenge juge yo okozala juge te okozala mpe parti ezalaka te esengeli soki ozali parti otika population bazala juge oke baccord basinye baccord bolakisa ngai bapoliticien nyonso bazoloba oyo botangelanga moko oyo na basinye accord te
Barange Basinyaka. Est-ce que tu as Basinyaka? Babin Zarabino. Fatime. Biso, toujours président de Biso. Toujours président, il y a Kinoa. Toujours président, Abatama la Kin. Toujours président, Abatama la Lovagnon. Toujours gouverneur, Abatama la Kin. Donc, on a président, on a gouverneur par la Kin. Il faut pas oublier là. Togo Mera. Nambuya Nzambe, Togo. Il faut Togo Mera. Pona, Badongolo Miso, Bateyama. Soyez baqué bako. Bampé, ça va. Soyez baqué bako. Encore.
na balabala na se na mabele yango wana mikolo ya bana njili bozala comité ya bino ba notable na ba député ba élu ya njili po ete tosilisa likambo ya spoliation boyoki eza ndenge wana tokosala yango spoliation pe na place ya eucalyptus place ya eucalyptus wana banzete ezalaki po ete na mikolo koya avec le réchauffement climatique soki njili banzete eza mingi te molunge moko ekozala awa ba inondation yango wana bandele basalaki réserve wana ya oxygène po ete kobatela bomoi ya banjilwa soki mboka ekomi na bato ebele mais bato balingi kaka basite non édificandi c'est-à-dire basite oyo bato bakoki kotonga te bango batonga balala pongi bana biso bazanga esika kobeta bale mama na biso na basi na biso na baleki na biso bazanga esika ya koteka yango wana makambo nyonso wana esengeli tosilisa yango yambo tokoma na 2023. Alors nakoloba boye bato balobi mingi toye fatibe bon sikoyo nalingi na fungola pena mbungu esengeli bino pe mofungola matoi tosanola bango sikoyo bayoka biso ndenge mobali alobaka ndenge bana Kinshasa balobaka ndenge tomesana ata na ngelelo ya biso tokoloba mpe bakoka biso mobola tetu eza boye te bon nalobi boye tokuti marché central oyo batonga na 1971 na président ya kala eloko wana ezalaki Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu yazala atongi marché central 3500 places na kati ya 3500 places libanais oyo asam oyo toyoti kobengana oyo le 20 septembre aza na mboka na ye ake motako ake motako libanais oyo aye akosi bakonzi ya kala atongi 100 magasin na kati ya 100 magasin wana magasin moko aza kofaire loyer yango $2000 sikoyo place bamama banokoteka na kati ya zandu bamama place na bango libanais bamama place ya koteka ezali te bamama basali nini bamama babimi na balabala babalabala okola kokadingi balabala ya descente babituka na station d'essence ekangami bamama oyo banoteka na zandu bakomi koteka na libanda bamama oyo mpe baza na posa kosala mombongo oyo bavanda na komine ya Kinshasa oyo bavandaka na komine ya Barumbu na komine ya Lingwala ntango baza koya zandu bayotala baninga na bango bakomi koteka na balabala kokati bakomi koteka na ville de l'école bakomi koteka na kato bakomi koteka na ville du marché bango mpe balobi o bango mpe baye na basafu na bango baye na bakwanga na bango bango mpe babeni koteka wana bamama oyo baka na bandala bango mpe ntango bazomama bayoza na monene bayotala o kuna bato bakomi koteka na nzela bango mpe baye koteka na nzela ekomi désordre nga na yebisi libanais oyo il faut tobuka zandu oyo ezalaki ya 3500 places yo tongi magasin etikali na moins de 1500 places place nyonso yo ozwi osali bamagasin bamama na biso bakomoteka na mabele il faut tobuka naluki ke aye na mbongo kopesa nga na boli nga mpe mobola tokomi le 20 septembre azwi lipapu et puis lipapu azwi
il y a Libella. Le 20 septembre, on a fait jour et anniversaire. Nzambe alingaki ezala. Bon, sikoyo, tolobi tosala zando. Zando wana, tolobi ezala 500 magasins. Kaka ba toilette ya pamba oyo tokotonga na zando wana, ezali 126. Ba chambre froide 40. Ba étal, ba mesa ezala minene, ezali 62 000. Mais ceux qui sont divisés par deux, ezali plus de 120 000. C'est-à-dire qu'au même moment, ma maman, au moins 120 000 mamans, mais ça, il y a au moins plus de 3 000 personnes dans le magasin, dans la chambre froide, dans la banque, dans la Kati, dans le dépôt, na Kati. Obama. Le service, il y a des pompiers, le commissariat Nyon sur la Kati, le parking paysanne. Au même moment, Zando Monene, parce que aussi là, avant 2023, ce qui est Sili, vous avez au moins 500 000 personnes où il va voter la Kati ensemble. Donc, bâtiment est mon nene à Ningwana. Et c'est que pour la Rossale Yango, et c'est que étude, et ça il y a Kafu. Et dans l'étude sérieuse, approfondie. Approfondie pour tant que patrimoine est belé et quoi il y a des. Il y a une étude et c'est ça plus de 80%. Bateau, baébi, sur internet. Bateau la société où Aegis. Alors ça la bandit technique, il faut projeter sur ma image. Oyo, il y a société, il y a Zando, la maquette Basali, la société, on a Aegis, et la société Yebani, et Tonga, Babilo, Nenge. Bangope, Batoa, Tonga, Balabala, Nzela, route, autoroute, Kobana Brazzaville, 10 pointes noires. Bangonde, Bakotonga Bisso, Zando. Ce qui est Sidi et Rosala, cadeau monene. Oyo ngai ndeko na bino na kotika awa na kati ya Kinshasa. Dourouana, asakanaki aleli papu. Est-ce que biso tout le monde ye moko ambi tout le monde. Tokoma na bypass na Mongafu. Na balabala wana. Tosali ba caniveau. Tosali ba glissière, ba collecteur ya main. To kundi ba érosion il y a plus de 30 mètres. Tosali ba talus. Pour empêcher le glissement à terre. Il y a plus d'1 kilomètre. Tosali ba expropriation bato mususu. Matongaki na place Nzela il fallait les Tolongo libango to pesi bango atamboli. Est-ce que et ça dit Makelele? Mais pourquoi premier Zando et continue à usar Makelele? Makelele boebi sogi oza ko lekana Nzela. Omoni moto asali kata boebi kata ezali. Nana ebi kata. Moto boebi mukati mbila. Souvent, nous matons dans cette ambila. Nous kata. Vous voyez bien, kata et le même bali asali kata. Amatana moun c'était pour l'icolo. Mais bateau yo, baza otale nenga zomat. Ba otune azo no sanini. Ko biso yo soto yebi eloko nini. Akelo. Bon soki moni moto asali kata. Alors Luka amatana nzete yemoko ngai na yebi yango na boy koloba awa soki moto alors koloba no lika maram boyo kaete boyo lika maram solution et si ezwami ngai na tikali primaire et pas ya mokonzi ezopima Fatibe diplôme et
fufu ese ekiti talo mpe ekokita lisusu faci ben bopesa confiance mpedi ekokita talo mpe bato bakosepe yoko nyonso malembe moye nyonso esalema na mbala moko ezali te tokenda bango malembe ndenge balobaka na lokota crescendo malembe mpe facibe sikoyo ndenge